Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut la fidèle non c'est Congo check check TV ya patron nabiso un leader ya PMB papa Sibou Mutombo babi leader nabiso na leader na bango écart eza ya makasi ke oteninga rigueur te quoi merci mingi na metitima babi mwana mukongo na sima ya caméra si bon mona ba image ya kitoko oyo eza po misapi ya metitima eza na réalisation ou mais là vraiment metitima merci beaucoup na musalo sala ya kitoko makasi équipe ya makasi ya Congo check check TV kande na ibisa rabino Ariane Elisabeth babi Ariane Elisabeth na Belgique ma belle sœur chérie ya plasma yango coucou et puis ça zou ate ponga yo yebi stati échangeant nango quoi na ba émission na biso ya vous avez droit de savoir parce que bozalaka toujours na droit ya koyeba o ezoleka o ezosalama yango na yebisa rabino bokomelaka papa Sibou Mutombo numéro na ye yango wana na écran soki likambo ezali ozana likambo ezosala pasi ozana na likambo lisolo moko boye open de kwaza na posa azwa solution nango to ba conseil na bandeko mususu soki po aussi ba conseil ekitaka motema tali likambo ezali na ko boma mutu na kozong sa betan pe ba pesi ba conseil to sali pe analyse ekitaka pe motema yango na yebisa rabino ke Congo check TV toujours likolo ya boss Mutombo sans plus tarder relater bino histoire na biso auto yeli bino yango lelo vraiment histoire na biso ya lelo eza pasi pe mawa mais pas c'est continue makasi te po mutu akufi te ba place ma mikola zo lepso ka makambo ya batu bakufi non eza mutu akufi te mais batu mibale bazana bomoy ba réseaux sociaux oyo Facebook oyo mais c'est Facebook yo luka makambo soki kombo nezalaka nani mais titi makombo nezalaka nani mais c'est Facebook oyo bandeko na yeba kata kombo nete le krapé makasi soki azalaka nationalité nini vraiment et loko yo lukeli biso na réseaux sociaux tala lelo mbilinga oyo ezokota na ba famille ezokota na société ezokota ezomema makambo ya malamu ezomema pe makambo ya mabe Facebook ba réseaux sociaux oyo ndeko na biso ya mobali azali na Londres aza célibataire kaka ndenge zala kaka ba Facebook oyo demande ami pa ba kompe ko solola ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Nadège pe aza na une fille moko wana za na 28 ans akoli vraiment makasi te mais biso soyebi ke na 28 ans moi ça ko si sa classe à université so atangi bien na 28 ans ako kependa kwa libala pe aboti bana parce que ba koko na biso pe ya kala ba bandaki ko bala na ba 12 ans ba 13 ans maman biso ya kala bande ko bota net maman biso banda ko bota na 19 ans donc c'est normal pas sur côté na ntango kana zo ba ke réseaux sociaux ezo ke so makambu ezo ko pe makambu ya malamu tant zo kana zo ba ke pasi eza nini ndeko na biso na Nadège asolo kana ndeko na biso Sylvain na Londres balingana ka ndenge zalaka bolingwa musika mais ba pesa na ba affection ezalaka nango eza nango ekoma nango bapesa ba affection na bango na Sylvain babongisa makambo na bango Sylvain ndima ke bakobala na mwasi na ye na côté ndeko na biso Nadège côté makambo mama na likambo côté makambo ezo vendre eza nini bandeko na nga ba abonné na biso ya Congo check vraiment eloko ezo pesa pasi ndeko na biso Nadège azalaka susu na papa na biso JC papa JC avandi na ye na Canada. Mais sans pour autant, bien mon web Facebook n'a comment proposer so ba ami. Soit tu me continue de le demande aux 8 ans à vérifier té aza ba mi en commun nan nani parce que fille aza sérieuse. Bon tenir en rigueur te na bilo balan au bongo parce que eso pesa pasi. Akero côté akero ko ya susu mupandi ya papa JC alinga za na deux codes. Ce qui n'est Sylvain atindi na Western, papa JC atindi na MoneyGram.
papa boss mutombo ko sikilanga te pona publicité to sali ba publicité méthodique to pesa moi différence on a po ba yo ba solanda biso ba comprendre eloko nini plasma amemeli bango lelo na journée ya lelo eloko nini oyo plasma avant de lelo na kiti na plateau ya Congo check sous les bambous nini o sous les bambous et nango lelo vraiment ezo pesa passe. Papa JC a proposé Nadège Libala, Nadège Andimi. A combien de gens a proposé combien? Mi balé. Côté Pessi Passi, côté Pessi Pitopale eza nini. Ndeko nanga Sylvain à Londres. Azaka na noko na ye na Canada o azali papa JC. O akoma pe makangu ya ndeko nanga Nadège sans pour autant noko na neveu na ye baye baki balinga mwasi moko. Eza pasi mingi. Et puis pasi mingi to yeba ko tambola to yeba ko bongisa vie na biso bandeko na ngai vraiment na yebi ke yo mto tala ngo baka plasma yo kanti yo lingo baka yonde o sala yango te non tangu déjà suis engagement ki makangu oui mo suis engagement na mutu ke libala mais kako pese na nous chance o tala ndenge ni likambo zo kendele ndeko nanga Sylvain à Londres azui photo ya madame Nadège atindeli noko na ye noko alobi te ngai na mois d'août na kozala na Congo parce que ba misala na ngai bino mo boyebi ba na poto na biso bazo tonga na bango habite chantier na nga vraiment ekomi na suka nga moko na zo ba matériel mususu oyo ba kotia na kati kuna po ba condition pede za kitoko ke so ba pesi prix client azala vraiment la droit ya robo ya te potanga ta la luxe oyo za na kati nga mo fona zala inauguration nango pe nga moko fona zala Sylvain ebisi noko ça tombe bien nga pe nazo kende kin parce que nazo kende ko officialiser libala na nga na mwasi na ngai ka ndenge ezalaka noko abi ah bongo bokilongo poso ke ko bala ye ata photo to mona te ndeko nanga Sylvain zu photo atindeli noko JC ya Canada na WhatsApp. Oh non vraiment ezope ça passe je de larmes aux yeux noko ata la photo ya Nadège les mêmes photos on a Nadège atindela sous noko JC na Canada Nadège basala na bango bolingo ya vidéo na noko JC tala niveau bako benga na appel vidéo parce que noko nda expliquer likambo lobi plasma na bomba te parce que esalinga pasi wana za mwana ya nanga za mwana ya cousine nanga te mais mwana ya nanga direct ya nanga mwasi ya botami nga na landi soki lelo on a se retrouver na mikili ya poto eza ya nanga mama na Sylvain na kosala nini les mêmes actes oya sala kana noko JC yango sala rapé na Sylvain bolingo bino boyebi ya mo babengani na caméra chérie na sala douche nazo sokola e bona boy noko JC mona mabele ya mwana ya mwasi ya mwana kasi parce que eza faute na été faute ya ndeko na biso ya mwasi alike kolinga noko na mwana sans pour autant ayeba ba vitesse ya réseaux sociaux na yango metiti manazanga mokote na sala bandeko na ngami balé na plateau awa tokoluka to sala analyse ya likambo oyo ekweli biso ba congolais ezopesa pasi oyo ekweli ndeko papa nanga papa JC na Canada oyo ekweli ndeko nanga Sylvain oyo mwana mwasi oyo Nadège apoti bango mibale na benga ngo bongo parce que ezosala soni non banda pande onanga ya mobali bonjour bonjour bayo ba olanda ngana yo atasuta msumtu patale lelo ayebi ne kombono te oko rappeler ko sala ngilo mote ngana yo to yebi oyo zali nga Aristin Bola artiste comédien Aristin Bola standard l'homme du plus fort quoi izaka andenga quoi. Merci beaucoup Aristin nakena ngambu nanga awa na gauche nanga nazana j'espère que on a déjà micro bah non ça va être moi si oyo bendo bonne santé. Ça va santé très bien Clarisse Plasma na pesa kambote na Josie Dierma na Suède quoi mobali kitoko Nathalie Côté na Suisse forte na vraie chérie Nathalie Côté à Afrique d'ici na Moni Fabien en direct de Djoubel quoi moi na mwindo en tout cas merci Plasma. Merci beaucoup Aristin. J'espère que si na beti histoire oyo Olandiango avec beaucoup d'intention analyse na yo balandi ya Congo check baozelango. Bon nga pona nga nakoloba boye omoni bolingo ezana ba réalité belé eza ba réalité par rapport à nini
c'est pour nga na ko condamner na fille wana te parce que moni kolinga muto aza musika ils a différent par rapport à muto na mobile ozane sur place on pas placement par rapport que mobile aza na poto aza moi entre des garçons baza mboka musika moi ça zani ils sont différents fille yana pour na yé même si on a alinga ke ameka a différencier entre bon mi balé pour na bolingo to mona ngopé okolinga to mo ape olingi fille mo bana dega ana demi bay na atali ke non na meka na ko peser bango na mona so na vana oyo même si on a pour na ebe ko za bien pour na nga c'est que fille yana ninga ke non ameka sangisa bon mi balé ayeba oyo ko za malamu kasi na limite ke ayeba ke non wana za ndoko na ye wa bon ce qui nous j'espère que moi ça monter aux importants on a trop condamné peut-être ce qui a ça qui nous connaît j'espère qu'alinga ça langote mais faut que la sikoyo ko tia moi sérieuxité na vie pour que ba o rotine papa bokilo photo ya soutien ma belle polele bo excuser nga balandi bolongo la bana parce que eloko ezo pesa vraiment moi pas si vraiment na motema Aristin okoya ko bimana papa bokilo likola oluki kaka ponde tingai nazo condamné na pesi mutu faute mais nazo lobande je suis au milieu du village mais nazo loba toye ko la kotambola tango lingani na mobali soka za na bande ko na libanda ozomona Anita Ndoma nga na mona ena nte Empereur fils Kandolo na mona été Gelor na mona été Eden Lutumba na mona été mais nazo ki temps parce que mutu fo mutu esala tango zo lingo zo engagement na mutu ozomona pela que oui aux autres relations les na sérieuxité moko boye que mi pesi corps et âme esprit mi pesi bi non na zu mobala nga na bala faut le koye bato bande ko ni sa bango libanda place moi excusez non lo baboye oui bon ma beke zaka ne pour na photo soit que non fille wana nenga ve photo tini soit que papa wana tini sur mobile wana wana ils ni mo ma bien wana quand en réalité ba solo la nyon sona papa bokilo ouais ils ont le côté non moi te que moi ça repose sur bolingo moi peut so bege non je t'aime oui c'est ça na rosa nyon ça tout ça na craquer tout ça oui ils ont normal wana ils non parce que non pas bokilo qui niveau au bano sur entre parmi balé yimo fille ngwa yebaki c'est que niveau bano sur na garçon na fille na pas yebaki qui apaiser bango ils ont normal ko ba mutu je t'aime qui tout ça na lingi za ngite que non alobla kasa mutema musumu alobla par sentiment là c'est que moi bolingo na ki pas garçon na ou bien plus mon équipe soit pas bokilo kilo za grave qui ne pas yebaki te so yebaki jamais ko sala ouais avec placement pour nous on a condamné nous na bolingo to condamné raté mutu alingi boye tout ça surtout bito la ndara bilo ko na ils ont la sensibilité to mona pe que non olinga fille mo boye absolument garçon muni na boye na mbali nanga yumo mbalo pour nimi que non pour la vérité ne et bon mabiso bato moi c'est monsieur mon vérité que non na mobali yupo bon ça va on nimi nango surtout ça bon vérité c'est importante pour nga ya ta fille wana ameka ki ngo garder ça non pour nga za normal pour na bolingo za no ka ningona ameki ne ke a prévenir ko to na patena wana kuna ba bi je t'aime kuna ba je t'aime c'est que a balancer bango ce qui est garçon na ki boso j'espère que non là moi ba bolingo nga continuer nango trop condamné raté bien surtout condamné ngo te ko non ga fille wana azandumba pour nga za ndumba te ezaka ke nengi ya sentir entre bami bala mi bala olinga. C'est normal. Wana eza selon Aristin Bolande amoni analyse ya ko pesa wana eza selon ye toye pa Blandine Bendo. Bombe. Eza na pasi po biso ba jeune fille botambola te. Moni relation ce que zo kindi ya bien oyeba. So que pe andinga ba aventure oyeba. Moi qui ndumba place memio alinga bon so mi balé bon so c'est ça non le bareste bon so mi balé bazami bali na ye so qui alinga ki oncle té to so qui alinga ki mobali mususu wana ngasela oncle vidéo té ayeba to ki oncle mobali na ye so qui ayeba ki oncle té oncle ki na États-Unis ngasela vidéo té alors c'est les vidéos té bon on ça bolimbisa ngo bando sala da rapport yango te tant aux une au sukolo aux une nino la kisi mo njoto mo bimba okepa okole pour la kisi to mo bimba wana so meka ba on so mbalo so meka donc oteki alinga ki gagner na vie na pour nga sa perdre kindumba mutu oye surtout mutu oye biti aux na réseaux sociaux bondo ça les vidéos mutaka nga ba ngo mede fois nga ko boyate
ya video mutakala boya te pona osala te na kosala ya video mutakala te bato yebi to kosala video mutakala pona ko gagner sko kindumba no ebimi polele ozo mona mingi okosala mbali video bongo moko boboyana a publier yango et comme le internet poto za bato mon kwa kindumba no ememi yo oza ba kindumba ependa ko bakata o musisa kindumba oza ndumba moko na yebite koleka kombo ndumba ya mawe o mo tozo bala te tozo tulaka likola kindumba posa poto te moni poto wana lukaki o kindimboka o ke poto susuti poto alukaki akokende mboka Aristin Bola to sa pe no bato c'est que soko alingaki 5 mibali na poto bango no so 5 mibali nga bando sala bango bolingo na video to sa rappel no bato yo peut-être yo muto to na pare na Nadège to sa la bato moni ko tinila moni baba bolingwa to pouvoir ngo bato mutu msomo na kenon ayepso kenon na lingara yo ala kiso kenon bon eza mutu mobala ko za musika ayepso kenon pour sentir que no linganga tinanga lo mo boza normal bon eza nga pona nga kai eza na ngelo te a rotine be photo ti ata be tineza en photo tant atine lio ela ngo te que non ne a personne na sentiment non a bimisa ko sorte que non faut alaxaka que non bolingo pezali faut que papa wana et comme que fille wana pese bo apesa et comme dit na niveau ka tine photo wana j'espère que fille wana a senti quelque chose pour na papa wana ou bien pour tine sous garçon c'est que fille wana a senti quelque chose pour na garçon ils ont te pousser que non pour comme na niveau là c'est que mami ce que la sarabolingo mais baste mba boyana te oui yo mona moi si mususa bimina mobali mon quelconque pona yo mobali kasi mo sana lingi yo te est-ce que ça na posa est-ce que na posa 100 francs tellement na posa 100 francs on a mis sacrifier yemoko pour pesa ka eloko avec na posa mais na mutema alingi yo te. Et là, c'est gros comme ça le rapport, na mobile ko bimana mobile, là c'est bolingoté. To se trompe pas. Mutu soko lingi yo, au linga yo. To mona basi mususu peko, mobile la lingi ye. Ti a meme na mariage, parce que bimata pour le côté. Mais au moins na mobile mususu, a lingi yo. Bobimi ti. Ata mukolo côté. A propos de likamba libala, bazali, là c'est bolingoté. Bolingo za bolingo. Mutu tanga chesité, ezana tango yo, ezana tango chesité. Bandona basi boti kaka buzoba. Parce que buzoba mon sérieux na vie sérieux futaka. Ce qui au monde mobile lingi yo, relation na wana ils ont kende bien, ils ont mbay no moko. Mi bali mi 4 o so mo pour le pango pété. O so mo pe loko pété. Mais on be sa réputation na yo. O mi sambusa, parce que lo mi sambusi noko na mwana. Pour noko azoko dabo kilo déjà. Bo kilo déjà. Azabo kilo. Ce que tu as ndeko mi sambusi au perdre nyonso. O le cas ko gagner. Ce que la minute obi perdante. Ce que buzo bezaya nani. La minute obimi perdante buzoba voilà selon analyse ya Bendo Blandine Bendo analyse na Aristin Bola conseil nini ko pesa na génération pesa génération na biso ya lelo conseil malgré so ba keza faute moi sona te alingaki atala tous les deux côté nini ko simba ngana nga journaliste naza au milieu du village Aristin Bola bon pour ma conseil dans le baran na fille tant ozolinga mutu quand même faut ana mo ba réserve papa ya tout ming ba bolinga ba Facebook yo eza ming na buzoba trop eza na ming ya buzoba moi si faut ba nini ya kovanda suki mobali ya bo bolinga rati faut na mutu photo eza mo bolinga te pour na peso vraiment idée eza que ceux qui peut-être tam soit lingana kina ndeko na biso ya mobali Sylvain akeko lingana papa JC na Canada si faut soka zaki na bango mibale faki de azala déjà acha na balance aye ba mobali nini oyo akokende na peut-être tina ba niveau ya ba appel vidéo ya ba niveau ba photo moko sexy na mobali nini oyo lingaka suka ne bongo ti jusqu'à ce que ceux qui a moni que azala pour ça traiter na mobali pour baza na mobali bien pour bolingo kende bien ko ça bolingo musika ezo senga bongo na ndenge na yese na ndenge na ye na Nadège ndenge azoki asala ki analyse na ye na mutu na ye na ndenge bolingo na ye ememaka ye mais si ceux qui peut-être que aligné qui mi bali 4 5 donc bango nyo salinga ba notine bango ba appel ba vidéo bango salinga ba appel vidéo asa na bobo lingo na vidéo quand même tout ça la pe ba bon plasma pour na ezamo mabe ezamo ya na mabe makasi bon tout mi ba fille hein il faut dans la réserve
kolinga mutu ngolinga mutu lingo oyo banini osana mutu ki be sisa mo linga mi bal mi ça tout ça ils ont propriété conseil mingeza soit conseil siko eza nini papa JC voilà ya elo pe ngalo bangona non oui elo ngalo bangona tout comme que papa JC ya mukolo eza normal que oui voilà eza normal place parce que ngolo papa ni mukolo na bolingo azalate tout comme que wana za mwana bon, article la garçon à Bolingona. Oui, article la Sylvain Bolingona. Oui, voilà. Parce que laisse-moi pas dire c'est mon azala moi cinéma sunanda ko. Parce que tu sikoyo papa JC à lobby et le remoroté pas Sylvain. Bon, Sylvain a tenir question au balana des. Voilà, aux importants comme la papa JC a ebi bambo tout, c'est que pour nga article la neve na soit que non moi si on a bala c'est ça aux normal quand on a que ming na vie aroki pe oyebi c'était que tala boy non bon ce qui peut ata yebisi na vie aux arabes bien pour na biso vérité est important malgré éco blessé non oyi kasi tango tane boy bon ba bima bon peut-être za photo oza ki so oza grave soit bimaki tout comme ba bima la bon bon papa JC aboma article la Sylvain bon article moi c'est parce qu'elle nevene parce qu'elle nevene bon et ça on a gère quoi ming aloba on a ba fille bozaka nini ba vivre loba longo en avait ta passeport rouge moi sorti dans tout ta bilamba standard moi na boire toi ba mota trop Christian Pemba de Belgique Freddy Pemba de Belgique est-ce que ba kozana nyongo nanga Christian Pemba de Belgique l'homme du plus fort Christian Pemba de Belgique Freddy Pemba Prince Tumba l'artiste famille ma foi la Ariane ma foi la Sila ma foi la Nanu ma foi la Dadi ma foi la grand frère ma grande sœur nanga ba bomba nga Ridi Maurice grand jogo na ta France contre France mobimba quoi na bo sanité Freddy Loko les grands champions na dame moi mon ballon de pas que na poto Freddy Loko les grands champions quoi pas mota trop quoi merci Aristide numéro na yo peut-être comme sous ba mon intervention na yo za kitoko bon numéro nanga plus 243 82 14 890 49 plus 243 82 14 890 49 on est à numéro nanga so binga na ba WhatsApp tout ça nyo sonné aux zonga quoi Aristide Bola check merci check na yepande nanga bendo Blandine bendo moi conseil mukie na mukuse kaka parce que to comme neso de na suka na réalisation bazo signaler nga pe ba mbote na o numéro na téléphone kaka ndenge ezalaka ba pe balinga ko finga ba continuer ko finga yo moi conseil mukie pour na ndoko nanga mwasi Isaac Ndumba pour na ndoko nanga mobali liboka ba tuté lipilipili sur le silate aza déjà film ko déjà moins sérieux très kanda lobby ata bosala ki rapport sexuel na ndenge ni meso l'accès dans nzoto na yo nzoto moi si yo robala moi si yo robala noko na asa moni nzoto na banda mututi linsaka na makolo donc ata déjà moins sérieux donc c'est que na libala pe akozala ka bon patane déjà fidèle tata Ndumba soka ki fidèle na yo soka linga ki yo ya solo alinga zala ka na yo alinga bakisa mususu te mais mususu akutani pe na nani akutani na noko na yo akutani na noko na opoyi ponjamba la kisiyo oyeba mwasi ozo compter obala donc c'est que aza mwasi ya mabe ndoko nanga pona bambote na piska ka José Djerma na Suède quoi mobali kitoko Fortina vrai chéri na Suisse moi c'est abato fiston la sublime maman chéri Pierrette moi c'est abato Lidio yepinda moi ça makasi kana Belgique wana na Liège quoi Fabien mon amouinde quoi mobali ya moi si mon corps na Djoubek. En tout cas, merci non peu plasma. Darli la canona, Jerry kobe tos bukba on sina loba ki déjà. Na zo loba pour naza libre. Oh bino bo kanisa ngana kanisa. Te onga pina kanisa bino bo kanisa te so ba finga ngalinga bino ka mingi. Ata ne bo finga ngana ngalinga ka ba. Ngani nanga bilo mingi ngada problème na binoté vraiment merci beaucoup Bendo j'espère que to komina suka téléphone pardon numéro na téléphone ko limbisanga numéro na téléphone des plus 243 090 10 64 762 ata so na WhatsApp numéro na kayango wana
Merci beaucoup Bendo ndeko ndimaki micro na biso ya Congo check merci beaucoup na balobi neve ya batu ya Dodé Mavumisa Gieler Ukani Samuel na Belgique wana na Bruxelles ba mboto no belé tantine place malela yo ya dega talaka yo ningo solaka Ariane Elisabeth ba mboto no belé place aux Ali Stéphanie ba mboto no belé place aux Ali Anita Ndoma Anita Ndoma l'impératrice Anita Ndoma babi kanga bango moi c'est libala moi ça vendre na ndako na la mela mobali na la mbisa mobali fufute ma belle sœur chérie motema ya batu ya fils Kandolo Eden Lutumba ba mboto ne vraiment ebelé semé ki na ya motema wana moni susu dina ni Yannick Bapupa le grand jogo ba na Suède ba mboto ne ebelé mama Mandongo Maya Fioti Ngoma ba mboto ne vraiment ebelé place aux alina ya Fioti Ngoma na biso baba na biso nyonso ba promedi Chris, Aaron, mbote na mine vraiment belé place bozali. Wana moni susu master nanga penda ya kati, master nanga ya kati Madeleine na Norbert balobi motema ya Chibambala bambote no belé la grande dame Ombata Sombo bambote no vraiment belé place aux Ali vient nanga Bernard Koy na kata Nouvelle-Zélande balobi kanga bango vient nanga JP Panda 5 fois ballon d'or na Suisse motema ya mama Fima Vungu la courtoise na kati ya London mama Pascaline Mujinga wetu badi banga machi ya mumenu bambote no vraiment ebele Dodé Mavumisa Jean Pedro motema batu ya Clarisse Plasma mobali langa les papas de mes enfants papa Sibou Mutombo Congo check toujours likolo check Congo check TV ya Sibou Mutombo Congo check TV ya Sibou Mutombo